Ma Mission TV, le miroir du monde. Le 9, le 10, le 11, bana kisangan ba yamba biso ba cadre ya MLC, ba yamba pe ba cadre ya parti ba ko taper de part et d'autre. Nous ba ko za ba 25 provinces parce que nous avons 26 provinces, il y a ba 25 provinces pe musu ba ko ya ba quelques représentants pour ba fêter la biso ensemble. Mona mboka igwaza ko kitakuna akopé sa meeting na ye grand meeting na dernier jour le 11 oyo bato nyonso ya mboka bakoyoka nini mwana mboka oloba par rapport ya politique ya mboka pe par rapport ya avancement ya parti na biso mouvement de libération du Congo MLC. Les gens meurent au jour le jour boye bien ondeko biso tozana na Congo na Kini tozana mwa kimia mais bao bazana côté ya est ya Congo mais papa chaque jour bomona biba bomara batwa et à cela les présidents de la République ne dit rien. Mais azo proposer la zone mona bon cause à libanda mboka que cause va contre ça na ma bête mais il faut que ça kana un œil regardant pour ton peuple. Faut ça kana oreille ya koyoka mingi pour ton peuple. C'est ce qui compte plus pour le président de la République. Ngai ba point clé na retena qui plus biloko minga lobi on ezala ngobi eza ba discours toyoka ngote toyoka ngolelo te prédécesseur n'est pas lobaka yango ba prédécesseur liboso pe ba loba ba discours wana mais to mona ka ba réalisation daka moke c'est-à-dire sur les 100% ya ba promesse ya tenue on a peut-être 10% ka daka réaliser 90% la majorité za nango réaliser te koloba discours kuna libanda mboka za bien mais to ko la praticabilité nango na mboka praticabilité nango emonana ndeko kotala ka test ka ya gratuité enseignement ngo biso tozela biso no stone biso kyo to ko sala évaluation na mois de décembre tozo koti ce ko octobre novembre décembre ndeko mata to sala évaluation ya gratuité enseignement po tozo ka déjà mbutu ezali ba bidjango to lobela pe bidjango donc je ne sais pas o nyoso le président de la République a dit c'était bien nani mais ce que tozo la faisabilité nango ya ya lobi kuna sur le plan ya na tribune assemblée ya Nations Unies et ça la manakata Congo. Ma Mission TV, le miroir du monde. Ma Mission TV, chaîne à référence. Merci vraiment na bandeko tout au botal arabiso chaque fois na confiance oyo bomesana kopesa biso na musato salara na pesimne so bambote partout dans le monde au vraiment bozali surtout bandeko na biso ba congolais au vraiment bosambela rapport na mboka na biso o bolinga mboka na biso na 100%. En tout cas boza toujours sima wana po bo kende liboso epi mboka na biso ekende liboso surtout totika ngona maboko ya Nzambe. Alors lelo nazana mama Denis Villa to sani so émission lelo nazana ndako na poto sola masolo ndenge to mesana ko sola biso na Ma Mission TV to beta vraiment li solo ya mboka na biso. Est-ce que évolution ya mboka na biso ezali ou bien mboka na biso ezokende na kokufa nde batende ko msuba oloba biso zana toujours pona ko zoba image ko laksabino partout dans le monde. Mbote mama Denise mbote no ndeko Martin sengo mingi na koyamba o lisusu lelo bien que to sali moi ba mikolo to bande ko mona na te nzoto ningana ki mwa moke santé boyebi nzoto za nzoto soki santé répondre témoin to le kana ba télévision ezate ko le kana télévision dit bonne santé donc le quoi ce te rétablir santé raison pour laquelle to linga ki lelo na ndeko Martin une fois de plus to ba ko partager sur l'actualité de l'ère. Oui, binomo comme d'habitude, ça ka banalise. Ya ouais les cacaroles na biso zali, ya koloba tout haut, c'est que les autres pensent tout bas. C'est ça notre rôle. Ya ko yeba ko dénoncer o eza ko tambola te, o eza ko simba te na mboka, et sengel biso to lobango pour que population ayoka amona patala lolenge ni mboka na biso ta ko tambola. Voilà yango lelo to zal susuna ndeko Martin boko yoka to partager l'actualité ou peut-être bino boya ko se demander est-ce que ozala ndenge nini est-ce que zali boza boko yoka ni to ko loba lelo ndeko Martin vraiment sengo mingi bande ko na biso ba congolais ya diaspora o bo soutenir biso mingi na nzela ya émission ya ngana ndeko nanga Martin na nzela ma mission merci mingi na ba congolais diaspora oyo botaka na souci même ya kozonga mboko na bino boko tala bino moko comment mboko eza ko fonctionner tant otali simotali boso bito kozonga ndenge nini mais souci ezala kozonga mboka yango biso rôle ne biso zaka ya koloba toza manduki ya kozwa te ya kobeta bakonzi toza na mabanga kobeta bango te malobaka toza koloba so bazali conscient
réellement ba acte mabe ba ko sala pour que ba changer bazonga kananzela. Voilà tina to tourna ka émission oyo pour na bino bande ko na biso ba congolais bozali awa pe bande ko ba congolais bazana diaspora. Alors maman Denise nasi batutu balandio en tout cas o baloba nage moi si mobali o lobela MLC nde batu batala kayo batu bele ba sepelano o pe ba critiquer bazana toujours pona mboka na biso. Alors boni basango ya MLC ezo kende ndeni ba activité misusu ya MLC avant tokota vraiment na mozindo maso na biso. Bon, de Martin, je crois MLC Yoyebi Tozarano de tout le temps. MLC Zali bien. D'ailleurs, pour votre information, le MLC a été créé le 30 septembre 1998 à Kisangani. Donc, lobby lundi, tu commémorer qui 21e anniversaire, il y a parti na biso, Zaki lobby lundi, donc 21e anniversaire depuis que le MLC a été créé. Mais, tous les préparatifs, il y a quand même une grande activité, de grande envergure, et que les Kana Kisangani, du 9 jusqu'au 11. Le 9, le 10, le 11, bana Kisangani, ba biso ba cadre, il y a MLC, ba cadre, il y a parti, ba ko taper des parts et d'autres, no ba 25 provinces, parce que nous avons 26 provinces, il y a 25 provinces, pour nous ba koya, ba quelques représentants, pour ba fêter na biso ensemble, moi na mboka igwaza ko kitakuna, a copé sa meeting na ye grand meeting na dernier jour le 11 oyo bato nyonso ya mboka bakoyoka nini mwana mboka oloba par rapport ya politique ya mboka pe par rapport ya avancement ya parti na biso mouvement de libération du Congo MLC. Alors merci vraiment wana tozala vraiment anniversaire pour tout leur saper ba image ndenge et kozala na mpanzi ya kuna. Alors merci vraiment. Alors maman Denise évolution mboka na biso République démocratique du Congo mboka o tamusu tokomo kango soni partout dans le monde chaque fois RDC actualité zala olali na tongo la mukyo boye o président sala ki boye o mboka boye na ebité évolution mboka na biso yo ozomona aspect nango ezandengini ndeko Martin évolution mboka kando le besala kabiso soni ezali soni ngana ebi même bato ya seso ki bato une fois ba nommer yo o une fois zali ozu fonction moko boye faut à la fidèle na fonction wana ya ko vanda ko eba ko landela comment les choses évoluent kolala ko lamuka les choses changent mais ya biso to komona na kati ya mboka na biso président de la république ya zarane tout le temps libanda boni évolution makambo le kalamboka ko yeba yango quid du fonctionnement de notre pays na minute ba kenaki New York ndeko yoka ki apodantaki binani apodantaki programme na ye ya gouvernement oyoki discours atenaki kuna par rapport ya fonctionnement ya mboka na biso baninga mususu bazongi mais yeti lelo azongi te. Comment un président peut faire au-delà de 2 semaines libanda ya pays 2 semaines et tu te sens en l'aise? Qui est en train de gérer le pays? Est-ce qu'azo compte na DIRCAM? Est-ce qu'azo contrat des alara contrat un voyage pour un président de la République ça ne peut pas prendre au-delà d'une semaine pour un homme d'État. Je suppose que la République démocratique du Congo a son avion, a dans l'avion naie ou personne na président de la République. Président de la République a quoi que n'attend pour 2 jours. Au longo a aux avion au commune à Boutou, au Sali Makambulo le lendemain, 2 jours 3 jours après Zongi. Pourquoi ça doit prendre au-delà de 2 semaines? Pourquoi? Moi, je ne vois pas l'intérêt. Trop de voyages. Depuis que le président de la République a eu le pouvoir, ça fait 9 mois, le temps mois de septembre. Mais tu compter ma voyage, c'est déjà au-delà de 100, plus de 100 voyages. Plus de 100 voyages. C'est quoi bilan les années? Papa Azali, papa Mboka, Favandaka, Yo Kaka. Et si kabo ba viola ki mutubo yefa loba, et si kabo gratuitement seulement est-ce que c'est effectif? Est-ce que sécurité mboka c'est effectif? Est-ce que population nga zali satisfait par rapport ya maina courant? Est-ce que population nga vers les fins fond na Kingasani kuna? Est-ce que bazali satisfait na Banzela? Est-ce que batu nga bazana Bunia, Bukavu, Goma? Est-ce que bazali na Kimia? Les gens meurent au jour le jour boye bien on deko. Biso tozana na Congo na Kin tozana moi Kimia, mais ba bazana côté est ya Congo, mais papa chaque jour bo mona biba bo marabatwa et à cela le président de la République ne dit rien. Mais azo proposer azo mona bon koza libanda mboka koza ba contrat ça na ma bête, mais il faut koza kana un œil regardant pour ton peuple. Faut ça kana oreille ya koyoka mingi pour ton peuple. C'est ce qui compte plus pour le président de la République. Alors, tant que talaki ou bien yokaki discours au président de la République à salaki na États-Unis, na évité d'après au kojijango ndengeni. Bon, ngai ba point clé na retena qui plus
biloko minga lobi on ezala ngo bien za ba discours toyoka ngote toyoka ngo lelo te prédécesseur n'est pas lobaka yango ba prédécesseur liboso pe ba loba ba discours wana mais to mona ka ba réalisation za moke. C'est-à-dire sur les 100% ya ba promesse ya tenue, au moins on a peut-être 10% qui a réalisé, 90% la majorité en ont réalisé té. Koloba discours kuna libana mboka za bien, mais to cause la praticabilité na ngona mboka, praticabilité na ngwe monana. Ndeko kota la ka test ka ya gratuité enseignement ngo biso to la biso no to biso kyo to ko sala évaluation en mois de décembre. Tozo koti ce octobre novembre, décembre ndeko mata to sala évaluation ya gratuité enseignement. Potozo ka déjà mbutu ezali ba bidjango to lobela pe bidjango donc je ne sais pas le président de la République a dit c'était bien nani mais ce que c'est la faisabilité nango il y a lobby kuna sur le plan il y a la tribune assemblée il y a Nations Unies et ça la manakata Congo. C'est ça la melo biso to zela ngo. Pour landela qui est-ce que be call les gens nango moi ebele o bana ba otanga ou bien poto yo ka côté mususu boye batu ba lobi il fait ki to kita biso mo pe na terrain poto l'accent ndenge évolution makambo zali. Non, pour na be na lobi pour le moment, j'étais déjà dit même dans le mois de septembre to ko porter dans nos jugements psychoté. Tout ça nous devons récolter les informations. C'est ça notre rôle. Donc récolter les informations ça et là parce que déjà l'école catholique va s'opposer à salaire va proposer est-ce que vous voyez bien et quand l'école catholique va s'opposer. Je vous ai dit na début tant ma rentrée scolaire. Na ebi que ba fonctionnaire de l'école catholique salaire va toucher chacun. Maintenant le gouvernement va pesa bango bien ou a proposé bango. Est-ce que ça va tenir? Et puis moi, mon gouvernement a proposé parce que il tenir pendant une année. Est-ce que ndeko Martin tokoyoka te que enseignant kuna grève bandi? Est-ce que tokoyoka te que na ka ba parents? Tokoyoka peut-être na ka ba parents koto ba parents bazali dessus na niveau enseignement. C'est ça le problème. Donc on ne peut pas porter les jugements maintenant. Toza koza totalement kamdeng za ko kende si la gratuité sera effective. Beaucoup, hein, coup de chapeau. Mais si la gratuité ne sera pas effective, chose qui n'est pas facile, ce que le but total en onda qui c'est budget de Martin. Tout le monde budget de il y a moi mboka premier ministre Lunkamba a présenté projet il y a budget à 7 milliards de konangai. Yebisanga avec quel gouvernement plus de 65 ministères. Plus de 65 ministères, est-ce que tu s'en sorti na budget à 7 milliards? Pour nous qui déjà dans l'Assemblée nationale, les députés même s'opposent. Parce qu'on propose à 20 milliards. Mais 7 milliards, moi je me dis, même nos fonctionnaires, salaire n'a pas comme attaqué. Ils ont toujours dans le statu quo. Même enseignants, il y a humanité, ou bien que prise en charge, qu'on continue. Ils ont toujours dans le salaire n'a pas statu quo. Ok, nous, on s'attendait à ce que le gouvernement, quand même, tout le monde a quand même ma réalisation, attends à 100%, quand même, tout le monde a moins amélioration. Par rapport à la vie sociale à bateau. Parce que ce qui importe dans la vie à bateau, c'est la sociale. Parce que comment on a vu choses à rater. On a vu que ce qui importe dans la mikilinion sur la sociale de la population. Tout le monde a dit que Martin. Prenez l'exemple d'un policier. Policier donc Mossane est du 1er au 30. Ce qu'on doit foutre moi le minimum que corréler les débuts du mois. Pensez-vous que policier de Martin koyiba? Pensez-vous que les policiers ont stocké bateau? Pensez-vous que les policiers ont fait un crime? Pensez-vous que les policiers ont fait ce que les policiers ont un salaire minimum? Et ça, que va relayer les débuts du mois. Que réellement, moi, si nous avons réellement, répondre à la norme et à la vie sociale. Je crois que comme si nous avons malé. Mais tant que vous présentez ce budget à 7 milliards pour les premiers gouvernements et l'alternance, c'est vraiment malheureux. Nous avons dit que Toloba toujours aux Antolinga qu'on souhaitait malheur parce que c'est notre pays, mais les choses devaient changer. En tout cas, pour les premiers gouvernements, il y a ne serait-ce qu'elle m'a plus de 15 milliards. Pourtant, on dit que oui, espoir est là, que changement kokota. Mais pour présenter 7 milliards de Martin, espoir est là. Même gratuité enseignement, au Romona, ça là, on fiasco, et aussi mbaté. Alors merci vraiment donc tozota la kaka nde tolobiti na décembre to meka un peu kolandela malembe. Alors maman Denise mboka na biso avant Bokondi, il y a président Félix Tshisekedi dans la place. Tout le monde a pu battre belé, bakufa, belé, bakufa, Martin Fayulu bandekoto, bazaki na battu. Tout le monde a battu bakufa pour les lots qui Bokondi ezala. Na ebité par rapport à Makambouana et l'oba marate li sous na mboka na biso bendengeni na ba famille bandeko bakufa batikala bongo pour na Bokondi alelo. Bandeko bakufa bandeko ba martyr ba marche, il faut préciser.
bandeko bakufa ba martyr ba marche, il faut que président ndeko Martin. Ce que nabina zo contexte ba martyr ba marche, to sala ba marche belé. Webi nga bandela bandi poti dans la opposition, na c'est Sabino. J'ai pris mon adhésion depuis 2002 na kati MLC. Lelo ça fait 17 ans, toza toujours na opposition. Et na kati opposition de commentaire to mona mingi. Nga na rata même liwa hein. Weba ka période ba beta maman secrétaire général na biso bazai ba beta massas na roulerie na avenue de l'hôpital. Elle était juste à mes côtés hein. To tema maman bazai ba to mona ba banda ko boire ka ba gaz lacrymogène et le gaz lacrymogène tellement qu'elle était si ba comment beta même massas, on était là. Tout le monde a battu tamba oyo ka côté kuna sima batu bimbale ba kuba tumisa ba kufa et n'est pas écouté papa Félix papa Tshisekedi de Tienne n'en parlons même pas. Il y a eu beaucoup de morts surtout il y a eu des nakans il y a eu des pestes. Mais ce qui est l'autre bolobi que un président de la République, un Congolais qui a les sons, les mêmes sons qu'ils ont coulé dans la veine nanga, ils ont coulé dans la veine parce qu'il n'est pas un robot. Au Kolobake non, tu ne fouineras pas les passés. Papa, je versais des larmes. Je versais des larmes comme on a bandeko bazaki ceux qui marchent bango na babimi. Les lots ba perda ba vie na bango. Les lots ti le ba famille na ba basa ko lela. Yo président de la République parce que on s'est rallié na kamoko boye on ba ko fouiner passer. C'est malheureux. Le mieux à faire pour lui c'était moi ceux qui n'a na kanaye alinga ba que non que la justice soit faite. Mais biso la kana biso toi ko senga toujours que justice soit faite. Que bateau ba kufa na ba martyr ba marche na ba prêtre na ba population innocente na ba maman ba parents ba jeunes ba tika ba na bango to lingi un jour en tout cas il faut justice na biso et ça mosala ba auteur ya crime wana il faut justice ça musa to collection ka bon tende ko ba to ba dai ba mboate ba to ba dai ba nyaote ya linko zongela ko zong sa mabeli ko la mabete nyao ko kufa lelo otili bulo okundi mais mutu tende ko Martin nga soko bominde ko na Martin même 10 ans plus tard en Hollande la procès on a je te dis même 10 ans plus tard 20 ans plus tard en Hollande lango tu na ko connaître ba auteur wa ba kangama c'est ça ba auteur ya crime wana ba congolais o ba sakaja ba boma bango yei même ba siège IDPS obi que ba sabo ba plastique kango vous vous souvenez encore mais comment on peut dire directement que non il connaît les cas comme ça obi c'est que pensent leurs parents c'est que pensent leur famille obi yango yo zota la cara lelo les présents parce que tu es dans les pouvoirs aux yeux banaliser bleu connaît non ça ce n'est pas un Congolais qui peut tenir des discours pareils de konanga toza quand même na une mémoire pieuse bandeko batika biso na katia lutte na katia combat bakenda pour que le lobby no comme la place bozali. Alors merci maman Denis ndeka ya lobaki a kozong samabe na mabete bato tout basala mabe azana toujours pour bon moko ezala na ebité par rapport ya bongo bino sepel na ngote ko limbisa bato na mboka go sepel na ngote ko limbisa bato za même biblique ende ko Martin ko limbisa bato za mabete mais ezaka difficile na moto asa que mabo limbiso bosan tu comprends na limbisio mais ko bosan ezaka facilité c'est ça. Alors merci vraiment li solo ya Mike Mukeba o lelo et ça li pe batu pasi ti akende ko samba ta côté ki prison na ebité maman Denis pour Mike Mukeba ya lobela pe trop côté na bino la muka a télémaka lobela eta ke yo maman ya MLC na ebité place wana soki oko barsanine po tango lobela ngo pété bande misu ba mona c'est comme ça maman Denis boy na lingina no oloba likambu ya Mike Mukeba. Bon Mike Mukeba c'est mon ami hein c'est un ami to colonie na Lingwala wa. Il était aussi mon adversaire dans l'élection en 2018, comme vous le savez. J'étais candidate député à Lingwala, de la même manière que Mike Mukeba qui concurrent nanga, qui pas qui candidat. To bunda qui circonscription Lingwala qui siège moko sur le 45 candidats aux Alakiawa. C'est Mike Mukeba qui avait remporté. Je n'ai pas une dent contre lui parce que tout le monde en a Mukeba, to komanaka, to la kenananda comme Mukeba il vient chez moi. Mais comment la façon dont on arrêter un élu pour nanga et salaki ngai participer Sony. Comment on a d'abord makamunenge bandaki et bani d'abord na kati assemblée provinciale. Oh non, c'était président assemblée c'était Mike Mukeba na justice pour na dérapage moko boye et tout après comme non décision bimi na cour d'appel que non azora sous salaire ba suspendre pour une année. Tu as déjà vu ça ou dans quel pays? Un élu, je dis bien un élu parce que bana lingwane ba votaki. Bozu bo suspendre yé, azoka salaire un père de famille, il a ses enfants, il a sa femme, il est responsable. Bokate kaka ba avantage na ebongo o ya mérita ki yango na motoki na ye, ezala ki passe mingi. Et si lui on a te ba ye babandi suko formater likambo.
De ça, 15 milliards de dollars, c'est tout le monde qui en parle. Hein. Moi, je l'ai parlé. On a plus de 2-3 émissions. Tout le monde m'a détournement 15 milliards. Bande copé, monsieur, sur le coup, la paix, baloba qui en pourquoi quand il y a Moukeba et tant Moukeba et lobby, boya, boluka, bo fomenter dossier, bakanga Moukeba. Dossier, ba fomenter, ba l'accès ndeko moro boé, que ndeko nam ta fundi Moukeba. En tout cas, ndeko oza congolais na otanga kombote. Soto bito sa na mabe, eza passe mingi. Ba on baza ko bénéficier na mboko ba konza likolo. Normalement Moukeba aza ndeko ko même ko luka ndeko na yo ndeko biloko zolo ba bokolo ba bongo te. Est-ce qu'il y a pas moyen to bon salamiable? Côté on a ba pekisa qui mais azo continuer kaka azo finga. Azo continuer mais luka mutu ndeko mate biso no stoza na biso ba sainte. Mutu nyoso dans la mabe na ye. Mais soko lukinga mama vile oleka ki o finga ki boy prochainement ko finga te. Luka nga yebisa nga reprocher nga na koyoka. Mais soko lukino penga ite ozolo bango kana ninda ba voix moko bo peut-être zo comme na ngonga te. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres papa biso no tona ba faiblesse na biso. Bon siko mbala moko di kuti ya kokende na makala wana des places c'est ça qui biso soupasse mingi. Mais ndeko Moukeba nous sommes de cœur avec toi. Yo yebinga mama Denise bien tozana yo na lingwala. Donc luka pe moyen il y a quoi kota ndeko mata soki ba autoriser ba jeunesse ba kota na prison je crois même dimanche soki kota ndeko Moukeba to ça une délégation il y a bato moi mokena lingwala wa to kota ndeko na so Moukeba to za ko porter na motema ça fait très mal mais na ba konza mboka na osenga kaka justice soit faite s'il faut libérer mon mboka Moukeba en tout cas biso to apé ba maman nazali na politique bien sûr mais bon mais kako libérer yé ce qu'on va nous ko samba na librement il y a pas de problème mais azala d'abord libre ce qui azana na audience bo bengi si audience à ko samba mais ko kanga responsable un parent un père de famille ce n'est pas digne ce n'est pas bien ba luka moi ba libérer Moukeba akene ko samba ka librement c'est ce que je voulais dire mais nous sommes de cœur avec lui. Alors merci vraiment ma mission TV maman Denise Tokomi comme na souka mission biso nasi ba tutu ba olanda biso partout dans le monde na ma mission TV toninga juste topé sa message moko na ebité soki message moko ya souka okopesa pona mboka na biso pa ba konza mboka nde ba okamba pa ba tunia so ba olanda biso po tokomi na souka mission. Bon pona ba konzi ya mboka ba kokamba biso eloko ali boso même Bible za recommandé biso aimez-vous les uns les autres. Tant yo lingi ozo kamba oliko kamba mboka molingi population na yote yebisanga mboka ko tambola boni tangu yo liko kamba mboka moza ko s'en foutre na bato azali na fin fond na province moko boy boni mboka ko tambola ndeko lelo soki Japon bokomona ko yoka Japon le bakoma ko beta tangwa Japon biso à l'époque tozaka le quoi Japon na tango indépendance Japon ibande ko tema na Congo te hein mais lelo bato bakomi ko kumisa Japon. Donc pays na biso si les autorités ba décider mboka ba na volonté ko bongisa mboka onde ko Martin ba bongisa mboka ko mona peut-être dans 10 ans 15 ans to ko atteindre na niveau même ya ba Belgique ya ba France ba to envie ka lelo ba na poto ba zonga mboka teni nezali awa biso to zali même na Afrique to zo envie to ke Europe mais ce qui mboka na biso bongi dans 10 ans 15 ans to ko envie ka jamais États-Unis to ko envie ka jamais Europe. Ezali question ya bonne volonté ya ba dirigeant mboka ke ba dirigeant mboka botala ka te que non boye wana na pouvoir pour ba détourner 15 millions de dollars et puis vous parlez de rétro commission de comment to botala ko betelo ko wala rétro commission ezali punissable surtout tena code pénal na biso ya mboka rétro commission n'est pas encouragé un président de la République mais c'est grave président de la République non ce n'était pas un détournement c'est une rétro commission. Non, moi en tout cas c'est un soni mingi na habité biso peut-être tangi na biso te bon batanga ko leka biso mais quand on te pas dit ni rétro commission ezelo ya Sonia kolobango devant les peuples et na rien président de la République ndeko biloko na photo tikango ndeko Félix Tshisekedi za côté emela likambu ya corruption tant on za côté emela likambu ya corruption loko za ko soutenir rétro commission c'est que za ko se contredire maloba na moko na yokaki mikolo leki bandeko il y a 2 semaines passées bande comme membre du gouvernement ba wuti ko signer acte ya engagement to bosa ko bete loko wana ndeko mate acte engagement ba signer wana ezaki mabeteza malamu mingi en tout cas moto abimisi kanto na féliciter que makasi c'est une vraiment idée louable mais nini to remarquer il faut commission moko a censurer za ko landela ba comportement moko na moko tango yo signer acte ya engagement wana et que admettons ali ministre FCC ndeko yebi comment les pays fonctionnent. Ministre FCC a détourné mbongo.
asali eloko mo boye mais yo président de la république yo moto aka ya cash moi yo kangisa moto ne exactement on sait tout pourquoi parce que bango ne ba pesa bino pouvoir tu vois là où place tozo kende ko signer engagement za mabete eza likambusko ya faisabilité pe ko landa déjà 15 milliards de dollars ndeko se volatiser ke hein et bah comme ko kumisa rétro commission bongo lettre engagement soki lobby un ministre gang a détourné mbongo aza moto FCC ni yebsanga yo ndeko tiseke do sa nini o sa nini donc na moni ba engagement des gens bien mais na moni tina na ngote bozo luka bo pesa bo la ça semblant comme si vous allez bien travailler comme si bokoza na bilan moko positif comme si la population na mo espoir moko vis-à-vis na bino mais or en réalité eza nango biloko na soza boza ko bander biso misu ko bander population misu pour rien en tout cas na ko senga kaka na premier ministre baza quand même na regardant toko sepela mingi soki lobby toki ndeko ilukamba après 5 ans kei et que ba dégué salamité financière ba malversation salamité ndeko na tokumisa bango pour la minute moi to pesa bango coup de chapeau zate moi to souhaiter bango bonne chance pesalité mais nous avons un œil regardant tous en liste sur la liste tous kotala comment est-ce qu'ils vont fonctionner. Alors merci vraiment na bande konyoso batel biso na ma mission TV, merci na Pablo Sita l'économiste, merci na Bing Shing, merci na président Chikito Mushashino, merci na maman Anto Aluta, merci na bande konyoso. Maman Anto to lingio mingi. Alors merci na bande ko tuba hotel biso ba trésor abe na free ici. Merci vraiment na ba tutu bo pesa biso confiance na ma mission TV chaîne à référence au bino to so bolanda biso. Merci na maman Denise Ndenge to sene émission lelo. Merci na onde ko Martin Kande to lobaka, merci na ba diaspora ba soutenir biso, to za ko loba na biso to finga biso to abasi to finga raté. Toza koloba, tozo ko apporter ka ba conseil, tozo ko apporter ba suggestion pour que ba konzambo quand même ka ko changer. Mboko na biso pour changer, ezo senga ka volonté ya ba konzi. So ba konzi ba na volonté, ya ko tika moyibi, ya ko tika détournement, mboko na biso ko changer. Donc souci na biso zali lobi pe ba o baza na Europe ban vie pe Congo un jour. Mais ngana bango toujours des commentaires dans un espoir que un jour le Congo changera. Alors merci vraiment na mon vieux Guy Mingele na niveau P il y a Londres na Bota la biso partout dans le monde vous allez brancher na ma mission TV Martin Engi vitesse affiché sur la Likambo numéro de téléphone maman Denise plus 243 pour na batunyo so bengo 81 666 666 70 70 numéro na contact ngwana numéro na contact plus 243 81 666 70 70 pour na ba OEP ba linga ko porter biso toujours ba conseil ba proposition ba idée pe so ki ezali mingi na libanda bo porter pe biso de kon Denise loba boye en tout cas bino bozaka plus informé par rapport à biso donc ba critique pesa mabe mais ba critique mo constructive hein ba porter ba critique constructive ko finga ne mabe moto moko abotama politicien zate to apprendre ka toza ko apprendre toujours au jour le jour merci na bino mingi. Alors merci vraiment ma mission TV chaîne à référence Martin Engi vitesse affiché merci. Ma mission TV, le miroir du monde.